Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Nouveau venu. Donc, on a groupe sans souci, Ezaki vraiment net wenge quoi, 12 Ezaki makasi, mais question nezoya kaka non remarqué par rapport à quoi parce que les biso tozalaki peut-être lobby bino bozalaki te net air biso to ya yo yesi bana to mona ki biso to ça veut dire que toki non papa allait kuta kuta ko faire la moisi papa la donc tu bête non nous avons informé famille que a kufi OK voilà tongo ba yeba kité donc papa ba mona kuna ba photo era mutu déjà ça nini a kufi na kata mo kana ne ba otindike na la fille comme il peine de coco comme la paye nini coco ma peine liwana yo donc on s'apprécie comme si on comme le moko et ko blessé même famille biologique na ye mais bozo koma bozo exposé bilo mususu yo eza dit. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Ça filme la béga il a tout dit la vie ah mais le cas ça puis il faut que ça la casting na ngai parce que ma bibi le dit comment la Brazzaville qui pas péter la bika qui ko s'installer na Brazzaville quand est ce qu'on a yo kana songa liwa mbala mona tikala yo kama dit ça veut dire que tu roses va être assis bien souvenir ezebele donc tout ça qui biso nyonso na groupe sans souci nga nayaki nakute déjà Mélodie na Flore déjà baza na groupe sans souci et ngai nayaki kointégrer groupe Mélodie andosolisa nga donc nayebi te aza problématique te azalaki fille moko azalaki gentil et ayebaki ndenge nini ya koyamba ezala banouveau venu donc na groupe sans souci ezalaki vraiment neti wenge kwa 12 ezalaki makasi mais Mélodie azalaki parmi bato bayambaki nga bien et en plus Mélodie azalaki mutu moko alingaki injustice te soki msusu bato mosusu nde bayaka ke biso batakala ya nda olinga bongo tomona te botika bango ba est vrai et Maréchal ayaki kopesa biso chance na film ya suka oyo akufaki wana nakeba na surprise vraiment tozwaki biso nyonso tozalaki vraiment cœur ouvert tozwaki topesaki les meilleurs de nous en tout cas Mélodie nayebi te nazwa ye na problème te naleka na groupe sans na sikala za Mélodie na problème te Mélodie azalaki fille moko donc social et ce qui peut parmi ba éléments mosusu esaki na départ air Maréchal akufaki et biso tozaki parmi bato totelemelaki ba injustice esalamaki na groupe bato bakomaki komema ba injustice na départ à Maréchal Mélodie pazaki parmi donc vraiment moi si moko oyo nayebi te bato baomoni mabe wana baka mabe po tovanda na Mélodie na tika komona Mélodie na mabe te voilà. Ça veut dire merci beaucoup de la mabete mais tout le monde Mélodie a confié l'homme se va journée de marabout sans souci tout le monde est à moko ça veut dire que kokabwana nga déjà nazalaki yo zalaki oui yo zalaki ça veut dire que na bu ba président bazali ba bazali na moment oyo ndeko akufi bien sûr yo kozala wana mais ça rappelle bien moko ya président moko ya adjoint mpona kolandela ça veut dire koyeba mais tomoni journée ya bobi ya kambo mabete moko amona te nayebi te même ça longwa na ndenge moko ya kiema be ou bien Mélodie alongwa na ndenge mabe te
biso toza bana ya maréchal tozo faire partie sur na groupe sans souci te donc tosala groupe moko ya baancien ya groupe sans souci et likambo wana ekomaki liwa ya mélodie ekomaki hier tozalaki biso nyonso na groupe tozalaki na baflore flore aza na problème azalaki na hôpital donc esengaki motu moko aya korepresente groupe mobimba ndenge nayaki Mireille mpe aza na kati ya groupe yango ye mpe ayaki donc voilà mpona okoloba yango wana mais nani ome mpe azalaki lobi na butu aye mpe azofaire partie sur na groupe sans souci mais ayaki quand même en tant que ami ya mélodie mpo mélodie azalaki na baintime na ye ome flore diana donc bazalaki ebele d'accord bazalaki ebele komona lobi oyokaki lobi ozalaki surplace oyokaki ndenge bajournaliste bayinaki ça veut dire que esalaki yo ndenge esalenga tomonaka na matanga délégation ndenge eyaka mais kotala ndeko lobi kotala reni eloko ezolakisa te ke oyo aza star esalenga mpasi et en plus lelo mpe nayaki interview nakutaki interview mo ezosalama baloba tomona baartiste comédien te nga kutu nayaki mbama kointervenir na question wana e nabinga mpe naza donc lokola naza déjà nao représente baartiste comédien oyo nao baye te mpo eza na bamisusu baoya lelo mpo nde tozalaka boye tokomaka kovivre na batournage omoni sango oyo ekomaki eza na bandeko mosusu basi bazwaki baprogramme ya batournage donc bato ebele bazoloba par rapport ya mashako tokataka batournage donc faut kocomprendre ke mashako azalaki na biso na Kinshasa mélodie aa na biso na Kinshasa te et en plus mashako azalaki nanu na scène mélodie aza na biso na Kinshasa te azojoue nanu na point noir ande kojouer na point noir otoyoki moko na bino alobi ke asali 10 ans bon 10 ans eza ebele selon nga na ndenge bacalcule na osala mélodie so aojoue su na kini te se ba 8 ans ba 7 ans 10 ans eza ebele bon eza nango yango eza raison te donc eza raison te artiste akufaka te ata moto akei ndenge akufi bongo basene ye etikali biso nyonso lobi totéléchargeki basene ya depuis soki 3 ans passé so 4 ans passé totéléchargeki yango eza pourquoi eza parce que aza kaka na kati ya youtube donc tokomonaka ye aotikaka kokufa te eza te so moto avoyage nde alongwe artiste non alongwe artiste te tosepela ye nango te tosepela nango te non tolobeli yango te tozela tokunda na ndeko na biso toluka mécanisme nini bakoki kosala mpo corps elongwa kuna eya a na Kinshasa renati mpe ayeba ete ke lelo réunion ntanga mpe nayeba ete réunion nga naye nanga ka matanga donc so réunion toparticipe en tout cas na kati ya résidence familiale ya ndeko na bino atiki okutaki odamona wapi ekutanga deja nakoma na tournage ba 11h nde na yo zwa message namoni nde batini baphoto que Mélodie akufi na tenenga. Voilà, mais émotion vous avez comment est-ce que tu as eu le temps ya digérer message en fait et ça là passe et ça là passe attends on a zona occasion ya jouer na été ya komone boité pour parce que tant biso to bimi bango bazala ki susute azaki so si place te avoir déjà place wa kenda okufela mais na yebike Mélodie moko existaka star mo boye ya munene pe existaka komone Mélodie preuve ani kele bano kutia o batie boye Baptiste comédien RDC na bana na bango na monaka Mélodie tout donc azaki mutu moko a marqué pe époque na ye a sala pe que génération na ye ezala babosa na kuma Mélodie te. Et par rapport à l'histoire na ye qu'est-ce que tu as retenu par rapport à parcours na mosala wa qui tout au long ya bon moïna en tout cas quand na mona ba vidéo na ba film na yo azalaki déjà kile na mona ngam o bazaki penza ata azwa do atika kiti azwa ta mususu pose mobo etu na musala tout faut pe maka ouais mutu atiki vraiment bilembo. Voilà. Mais par rapport à partir présence il y a ba artiste comédienne nous a un peu non remarqué ils a dit c'est dire quoi question nezo ya kaka non remarqué par rapport à quoi parce que les biso to zalaki peut-être lobby bino bozalaki te net air biso to ya yo yesi koti
les émotions ils arrivent na ba bienvenue surtout mon qui ont vraiment été la katia une première émotion ça là ndenge ya kolela avec précipitation mais moi bon ngai ngoloba na nga vérité neti ngai lobela mutu te ngai loba na part nanga so neti ngai na ye na koganga na kolela na kosi oui na yekaka na kovie ya na kosi bato po bato me bato bato na il faut que yo yene kwa sikoyo ye ta uyamba azalaki omamakaka epoke ne aye bomonana te olela makasi bolela papa na oyoka pasi po moko na biso alongwe nzete moko ekatani baba moko ekatani wana na oyoka pasi nayebi te pasi yango oyo ozalaki na mibamba na kufute wana na eza te émotion wana ozala te tozalaki na affection moko te buningaka moto akosa obi affection ndenge ezaka elebika biso mbale tozalaki na kala tomona na ebika mo baexistaka mais tant toye kokangama elebika affection mo bwezi wana elebika il faut ku ata na nzela il faut ku na hotelema yo ta na hotelema to solola oui mais nga na part nanga naebeke yaya azali mais na tikolo mona yaya na misu bote ta musata na téléphone to solola te mais na yebi ke yaya azali azala kipeke pe époque na ye ezala bandima ki mélodie azali wana siko. Et par rapport à nous, nalobi mabe ça dépend il y a intimité avec la personne et puis présence sur place vous avez n'a été pendant un moment voilà par rapport à imaginez siko émotion ozala nango totana ndeko ne totoka ka sikoyo na yebi to kamana il faut kuna keye mpoyo ka bakufi imaginez ndenge ozala elobi te ke ndeko ese nde bango famille na bango baza akina pe bambula ebele ti po bayebani ta mosunga na yebi te soki azalaki kosilika pamba azalaki koseka azalaki gentil azalaki méchante na obeta parcours na ye te iso na ye te mpo na yebi ye te. Mais na musika déjà en tant qu'artiste comédienne qu'est-ce que tu as retenu na Maman Mélodie na musika mpo na nga lo na retenu mpo na ye ke azalaki aleka inaperçu te na époque na ye oui aleka inaperçu te. Merci. Merci beaucoup. Mbote Daniel Ebika. J'espère que vous allez bien. Nzamba zo batela. Tout le monde a une résidence familiale il y a Maman na biso Mélodie. Nayebi ke aujourd'hui quand même temps ya oye bapé moi moké Maman Mélodie. Comment est-ce que basango ekomela ki? Bon basango ekomela kinga nazaki na ndako ya kolala leke panda mutazwaki pena basango abengi nga vi nazali ya kolala bo manoka ndem taki kola musanga. Alors zapi nga bina lala 11h oyo 10h oyo mais leke to alikola moto ok ne Mélodie akufi nde na jusqu'au téléphone ndo benga leke ndele ka pesi nga adresse mais esaki passe komona moto oyo ki na sango maladi te ça veut dire que akufi ata na mboka musika omwena musala ngo malamu to yoka na ata to mona na musika mais liwande te mais ça qui penda pasi nde lobi to salaki awa banda tongo ti 20h. C'est dit à quoi déjà depuis tant au 20h pour nous? Ça veut dire que banda tongo ti 20h aza mutakufi to ndeko zela ba comédie ba ya poto zo ba actualité ça veut dire qu'actualité ça veut dire que ba comédie ne banga ba programme ça veut dire que ta kende ko poto mona ngo ba comédie ba sala ngo so ndeko akufi le même jour wana bazaka na moi réunion so réunion te ba pesa programme OK to kuta na lobby to yeba makamni to ndeko sala de lobby to vandaki to zela ki pena mais comédien de 8h à 20h. C'était quoi déjà les retombées à 8h 20h il y a au fond de la retombées on a pas yagi positif ou négatif? Non, retombées dans tout le monde est moutouté, tout le monde est comédien mon côté, tout le monde en fait tout le monde est pena moutouté. Selon toi c'est dit à quoi? Non, dans mon grand sabotage, ça veut dire qu'il y a tabo bazaki dans ba tournage mais surtout que actrice moi akufi acteur moi akufi ça veut dire que to katara na ba tournage to yara na wana après to zongeli ba tournage mais ouais ndeko to moni ba continuer on mena ba tournage ça veut dire que bazaki à l'aise ba bon place bazalaki. Selon toi analyse non c'est les sabotage? Non nga la mona ngeza sabotage pour tout le monde arati yo yara na ba micro no mona son ndeko akufi bien akufaki ça veut dire que to mona ndeko to ndaki bisoto ya dadi kitambala to mona ki bisoto ça veut dire que to kenon papa en l'écoute à kufela mwasi papa la kufeli mwasi mais to mona ki bisoto ndeto salaki ça veut dire que bolingo wana pe na kantaka ko leka même pas ndeko koto oyo mais ba biso ba pesi ba raison na bango ki bazali na ba tournage bazali na ba nini akole lo ezaki réunion ça veut dire que to yoka
bakeso mpe ezali tokotuna bango nde tokoti kotuna déjà il faut ko moto na moto aopesa baraison na ye. Réunion ezali programmée par banani? Réunion ya lelo bon bayoki balobi eza papa Masumu ça veut dire que eza papa Masumu azalaka président ya bacomédien. Oui. Donc réunion eza na yani? Réunion eza kala mingi te fo ebanda mais c'est sûr baza na banzela déjà ti bakataka batournage tokutana déjà. Réunion c'est avec les artistes comédiens to réunion kana famille? Non, ça veut dire que eza bacomédien bazalaka na bango moko après bango moko nde bakendaka siko na famille bayoka mpe famille. Ça veut dire que famille eza baza baartiste te faut bayo bino moko boyokana ti bokende pa bato wana bozalelaki bomoko comment ke bozwa famille botiana bino mono boyokani te. C'est bon, et on sent la réunion, place Kadeza, vous les artistes. Mais ça veut dire que tout ça, la rabongo, ça veut dire que ils ont famille, non? Ah oui, ils ont famille, bon, ça veut dire que comme pour ça, la rabongo, bon, et pas la famille, n'est pas ça la réunion. Tout les lots, ils ont qui. Ah, et pas la famille, ça veut dire qu'il y a encore les lots, c'est un qui comédie toi coûte na awa, à ça partir les lots, dès que c'est bah qui réunion toi coûte na jour boy, pour nous préparer, pour nous quoi, bah quand on décolle, on va pas ses alliés et awa. Selon Rémi, il faut il faut les avoir rapide. Bon, quand il y a tout le monde est cinquantenaire. Oui, ils place où Batara déjà basta. Place où ça veut dire qu'ils ont bien pour nous rouler la dès qu'on a vu ça. Aucun d'autre dans moi espace où Monique pour nous rouler la déco. La musique Rémi, qu'est-ce que tu as retenir déjà et pas Mandeko mélodie? Bon, la musique Mandeko na bango. Yo ningo mona ki na musique retenir. Bon, na mona yé na zote on sola na ité. Mais des fois na mona yé place na mona la yé na sengwazala na ça veut dire na zote mona place à candidater. Bapesaka témoignage ya moto ovandi na ye ça veut dire nazata ovanda na ye te mais naata omona ye na mosika mais namona ye asolola bien ça veut dire asolola mpena bien. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà dans Nyons pour un moment parce que la continuité ezali à Bamakambo belé parce qu'il y aura de réunions belé mais qu'est-ce qu'on peut retenir déjà pour l'instant par rapport à Baousia qui est en Nabiso mélodie? Ko retenir malamu ka ne pour ba comédien ba comprendre que wa kufi azande ko na bango. Si to okuta na réunion ah ça veut dire que ba comprendre que ndeko ndé. Les problèmes ezali que to okuta na biso tout. Au président parce que par exemple na ba question na épé to tout na épé ta ke biso ba panti sango to za wana pona musala na biso ça veut dire qu'il faut tout na épé ni lobby o ya kité il faut faire sa programme après sa biso pe lobby na ya kité ke pona boy pourtant to tout na ya bande ko bazar pourquoi pas mo pe président to tout na épé pour ça président na moment là ba tout ba ko yete mais président yo mo président peut faire ça là. Merci beaucoup Ndeko Rémi. Merci beaucoup. OK. Messieurs dames, tout ça on continue toujours na rythme ya ba interview na biso tout ça la moko ya libota na habité soit dans kata biologique tout hasard en kata ami et connaissance tout hasard en kata na habité même avenir hein pour sangoni panzani fort balobi ki notana mabedi leki mélodie ozoganga na matanga je sais pas ezaki nini qui sango te soki na oganga na matanga que ça na me repose un peu. OK to bengi na komba kondo parce que to bengi sous ba diamante hein ba diamante OK mélodie te mais to bengi kondo sérieux na silika kezaki nini angai le kecho benga na 6h pour mtazoki azoki information na mteli bosaki le kecho pour mtabenga ngazaki docteur azosa na hôpital wana bayaki na ye ndalo biki na moni artiste moko anosa théâtre kufi comme une mélodie OK batinde le kecho photo le kecho na 6h30 au benga nga atene tela bona surtout que écoute na mbeto ngambi oh ya na ngai ti oh libota penza po bango awa moni pa bango biso na coin OK même avenue donc si vous vient na ye aza vraiment no mutu nanga nazalaka na ye so naza besoin oseka na bengi pa mpo eza pe po ba famille mpoye Nicole Mpoye ato ye le kecho ozonga na ndako tozwi moto to ndo sa live na direct la page le kecho tozoya to kopi na quoi kana zakati po ba yeba pété ngam na bengi Mpoye na tongo na sie boni ya Nicole bobenga ni ote po ni no ba bongo excuse pas ni bolo banga botani nga bité bobenga Nicole on poni bolo banga bité bobenga no ya Nicole ça va déjà que bien te pe na ndako yo benga ya Nicole ablu ko benga Nicole mo siko leki ya Nicole ya Sophie pa no sa théâtre mais atika na akota zolela ba comprendre que ya Nicole a confié tout se peut to kuti bat bolela to kuti na connaître ça boye bo faut ko directement to côté ba boto filmer parce que boyebi carte bat balamuki na tongo et tout ba mina biso tanya fo ba bongi c'est ce que moko azala ki wana film ozaki wana na habité je la connais pas na habité sur sa famille sur sa mon quartier ou comment je sais pas ote ba filmer te na YouTube OK to voit na so libanda
nde na ndoso na ya Sophie comme ya Sophie moni boye esalaka bien te aboluka bobongisa ndako seke bobandela kolela tobaki kosola bi te ta tobongisaka tobimisa babiloko bamesa mo ezalaki wana ya bato batekaka nde bakotisaka biloko babimisa etunga bia ok tofandi mpe basisi mpe okombola basisi obongisa la fille wana kaka nayebi te sa aza nani abimi so libanda bata ba youtube bata youtube batiaka batitre akosala lokola aminimize mosala baninga na betika troisième tour nde tokota na kati abandi okota na kati te toleki te bato bafilme nga azalaki da na kati na bimi nga biyaya oza nani parce que ti sikoyo nazo koreconnaitre yo te nga natif mwana mabele ampesi mpa na biso na coin ya Nicole ayebi nga kibo mwana na nga donc yo ningo osala babilo moko minimize biso nde monake naye kosilika ye moko mpa acomprendre ke na siliki nde te bolimbisa yaki boye te bato siko bazoki na ndenge mabe parce que je criais nga na muta voix rock bato bacomprendre nga na muta voix rock so nalobi na se surtout so naoganga lobi na se esimba te il faut dafungola voix na nga so neti lobi nalali te naoka voix passe kande na ganga ebongo forme moi comme déranger nga alinga asala okwa minimiser biso ti toyaki lobi awa toyaki na baremi na balekechu tomonaki artiste comédien te biso toyei kolela moko na biso mpe atiki biso mpo biso toya bapandisango na bango na biso tosala coalition tokóma bomoko toye pourquoi yo oza ni moto nani atiaka ta tozosala émission évoluons sikoyo oyo olingi osala lokwa obima lokwa motu na famille obima lokwa motu opekisa bato basala mosala aussi longtemps bayaya kutu bazali okomprendre bayaya bazali bakotiko parce qu'il faut kopanza sango bato bayeba bato bayoka bato akufi ata akufi libanda mo esenga fokaka elonga kuna eya kosaba so totali mpe bien base ya kokufa na ezalaki manque ya communication parce que communication ezalaki te ye moko mpe aboyaki mpona tosala émission moko elekaka mingi te na chaîne nanga ye moko mpe aboyaki mpo babi abeli pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Pendant 3 mois déjà, il y a beaucoup de nini. Après communiquer famille na. OK. Que abeli et toi mon akaso na ebisi famille, modèle bazilingaki. Et tia bango souci, ba luka bakati banzela ba boato, amon ke tende na obela na robika. Comment est-ce que famille yeba ke ya boyi ko ebisa bango? Apta na kufi. Kasi akufi ti. Donc yebete. Ngam nazo informer famille ke akufi. OK, voilà. Tongo ba yeba kité. Donc ba mona kuna ba photo tout déjà ça nini akufi na kati ya morgue nende ba otindike na la fille olela comprendre aza ya na ye aza pe na Pont Noir za so na cité po ya Nicolas zaki na ville omoni babengi ya neti lelo dimanche ba 17h après ba 1h ya lundi ya Nicolas ça nini akati motema c'est ça. Mais akufi vraiment na nini na maladi ni meme na liwa ya nga kona ngana toza na kisasa oui mais yo za troupe na famille peut-être Daniel ba résultat mutu boyi koyebisa bato ke banda ko bela yaya aboyi ke famille za na inquiétude famille okapasi aboyi bongo nani akoyeba ke abela ki boya sala ki boya zongisa ki boya nga ko docteur te nga ko na Pont Noir te nga za na kisasa OK. Donc ezaka que son âme repose un peu. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir déjà pour l'instant par rapport à Yabadi parce que yo vraiment osa trop na famille donc tu peux retenir nini bande robota parce qu'on est encore dans le noir. Tu éviter corps il y a Kinshasa ba kokundango kuna na Point Noir il y a na Brazzaville jusque là on est un peu dans le noir. Une tous en famille qu'est-ce que la famille va penser? Bon pour le moment ndeko akufaki hier. OK. Quand akufaki hier le toza mardi eza kwa deuxième jour na ye na kata morgue ndimi tepe non ba mbomeye lokola akufaki mosika biso pe toza mosika ye paza mosika so bazo luka nini ya kosala ya kosola pa babisinga leki ya ye ya Sophie fallait babenga déjà faut akende Pont Noir faut passeport ne le quoi espérer qu'il faut bande passeport vite fait dans express pour faut ma famille OK. Donc, au moment où nous parlons, la maman Mélodie azalaki yimoko sans famille kuna. Sans famille teka baninga kana OK placement beaucoup mo futela c'est famille zena bato. Vous avez bien le cas déjà bien na bato. OK.
po biso do surtout tokoli awa toyebi aza mwa matata ezalaka ya Sophie mais ya Mélodie te ya Nicole te donc azalaka déjà bien ememi eti kuna mpe bato mpe bazalaki ne bien donc etina suka na ye baninga batikaki ye te baninga bazalaki na ye bazozala na ye bazolesa ye obiki eso moto abeli pendant longtemps baarticulation nzoto esala mwa koaffaiblir mwa moke bon tozozela nano tosengaki mpo nasali émission na yaya bazolela bazosenga lisungi omoni na ntango oyo esengaka mpenza bato nyonso batya maboko koto batie maboko koto basengi koto batie maboko mpo balongola corps mosika basala nini baya na na Kinshasa mpo aza moto moko ate bakoleka ne inaperçu comprendre aza moto oyo fo baleli na limemia aza moto oyo awutaki na CD na cassette awuti na cassette aye na CD lelo akoma koévolue na makambo na ye akenda na ovanda na Pointe Noire comprendre mais en tant que sœur na yo ne bozaki na on ozokola na kata veni asali pe musali ne bien a émergé très bien et lo nini et ça là vraiment qui a longo na Kinshasa tika musali na keni na Pointe Noire ezaki vraiment basé sur quoi personnel à moto nous ça ba ngote Daniel OK yo ndo za boyem so na kata motema no yemo yebe loko nini fo sala na kata motema no yemo yebe loko nini fo obongisa emso vandi boba ndeza boye na tito koma décembre fona longba msona beta te fona keno ba Paris wana na moni mambo YouTube on pende komela na ke fana okuna na sana ma mususu na sa mususu projet moto yebi kaka nzambe na ye moko kolo projet OK imo ka yebi le pourquoi akendele kuna biso awa akendele ko émerger na ye na mboka libanda à part ça ba détail mususu moi je sais pas OK merci beaucoup Tania Mabedi donc bande ko bazaki moins inquiet comment on ko ganga avec non ba to bakasa na bundo ba deux petites sœurs na bango suka la mona poche la maman comme kuna Tania Mabedi abondi et ça titre voilà putain gonga kuna ibika babi o petite sœur ay ozomona batena bango te bien même pas ya non ko bunda te donc c'est ka fia na biseke ngamo ko mona mabele voilà en plus même à venir ko ila na baloyenge mo boye ba ipoza ki accompagner na nene botai o ba benga mikolo et dingo de la presse na ba commenter na ba dingo de la presse moi j'ai pas compris na comprendre pété tenena silika ki pona abi ya ba titre ya ba émission bolemba so bino ko raisonner bo ando ta ba titre ba fingi boy bolemba bino bo focaliser bo ta eloko boza nango besoin bon a besoin que corps mais nene moi yebi ke ba benga dingo de la presse te wana na yebi te ça yebi ayebi nete ayebi non te aye ba on dingo de la presse voilà merci beaucoup Tania Mabedi tout kao au Pemanayo, neka to ça le rythme ya matanga, j'espère que nous sommes bien. Toujours dans Sima parce que le roi a une famille, tu ba makamsune ça la maïsa biso bien. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup donc donner le bika to senga lisungi bino za mingi na papa Paul Fikipo, motema maman Nathalie Fikipo. Bango ba toyebi basungaka, ba to penza basungaka basunga. OK. Basunga maman Olive Lembe, tozobelela ye. tozobenga penza lisungi ya bato nyonso ba diaspora basungaka toza na besoin na bino ça quand même toza na besoin na bino bosunga libota tolela na bino toza na besoin te ke ndeko na biso akunda makuna mpo babi na Pointe Noire so corps esali 4-5 jours bakendaka basangisi bango bakekunda bango na libulu moko na niveau ne aza na niveau basango te donc tozobeta se te bato bayoka mawa bata mosala o Mélodie asalela bango na cassette aza mese Google te eza ma cassette alongwe cassette mbala moko pa aye na CD baotelema na CD baosomba ye donc nzambe azwa molimo na ye na kimia mpe misa ye aza na mwana ya mwasi kuna toyebi ke bakoya bandeko bakoya mpe na mwana c'est ça merci beaucoup prenez bien soin de vos enfants Yembo motema bolukaki ye
natindaki photo ezalaki na darling na groupe moto sango ya likelemba namoni photo groupe wana totinda bafoto te balien mpe te emi nafunga na photo natala naemona boye en tout cas j'étais vraiment émotionné ni sango maladie ni komonana subitement boye photo ya liwambala moko donc puis photo ya morgue déjà donc esalenga vraiment mabe makasi esalaki vraiment mabe makasi mais ozwa mpe temps ya kovanda na mama na biso mélodie oyo mama nicole oyo totika biso ozwa mpe temps mpe ya kojoue na ye comment mama mélodie abande kose comporter ndere bojouer sur scène en tout cas nazwa vraiment temps ya kojoue na ye heure nzonzinga ebandi sika heure producteur oyo te mpe kotika biso ya tondo bengi mingi ya Gilles heure azalaka awa nazalaka parmi bato ando joue na Kin Malebo si je me trompe pas groupe neza Kin Malebo boy tellement ans na la duchesse bazalaka mpe parmi bato ando koma bafilme kuna nde bakotisaka nga senga kunsontingi na groupe sina tondo osala te mais baanse bakotisanga kaka na makasi nazwaka vraiment temps ya kojouer na ye donc il y a vraiment des années c'est depuis 2007 2008 ouais pe banzontingi vraiment ezobanda donc dernier souvenir eza na Grand Hôtel tema tournage yango tozaka oye boye lelo boye tournage c'est bo tourner te ye pe mutande ko organiser tournage ouais pour comprendre des fois banda ko organiser tournage mona bolemba te boya kaka bolemba kutu c'est na suka il faut to jouer na pululu aye na bilamba hein pe à son âme Chico ayena bilamba na ye atiki sac ok batenu na jouer nango akende nango ke jouer nzonzi musu parce que c'est gana za vraiment très célèbre to vanda tibutu na Grand Hôtel aya pété ngabi en tout cas na oya sous tournage choté karo ya kaka de tout ça moi une semaine ya tournage mais au moins mutezo fortifier yo kaka na kanda te na nipo za musu asiki wa asika ne pas kende na mais au moins pe mutu azo photo ya kaka donc dernier souvenir na ngeza depuis 2008 2007 jusqu'à nos jours oyo ba ta sango te oyo kaka te donc ça arrive aussi when ba famille musu boko za na mutu ya pe ba ndeko biso mo biologique boza bomona na te moyebi ke azane bien kotaza bomona na pété bobenga na pété. Alors na famille pe artistique c'est même chose na yebi ke non azala na comment même so ça ba faire na ye comment même so ça comme citoyen idée côté kazana Pointe Noire nande lelo makambo ko après plus de 10 ans passés donc et rappeler et interpeller nga makambo ebele et interpeller nga vraiment ebele donc voilà j'ai voulu donc interpellé makambo ebele dia a voulu ya kozwa âme na ye mais par rapport ya ba soupçon ndenge ezoleka na internet il y a plein de gens au bazo et comme ba titre na bango nde ba koma mais d'après yo taki un artiste comédien oyo za reconnu na monde oyo ya théâtre et puis ba icône ya mboka na biso Congo na ba soupçon ozo bimana na internet d'après yo taki un artiste conseil no kopesa na bandeko to ba koma bikoma komana na ba chaîne au monde internet to comprendre ko umena na kata monde et un monde moko oyo eza très difficile à gérer très difficile à gérer mutamkaza attention na ye mutamkaza na nina donc eza très difficile à gérer mais bazwa ka conscience oyo komeli pende koko komela pe yo nini kokoma pe na liwa na yo donc on a plaisir monsieur ko komelo ko moko e ko blesser même famille biologique na ye mais bozo koma bozo exposer la bilo mususu oyo eza dignité à kotala mutu na mutu so mutu atomboli déjà zolo moyen se défendre ezate donc nzambe moka ebia koza charge na bango malgré nyoso oyo ezokoma mais ozoki mwa temps pe koyoka moi par rapport ya maman na biso Nicole autotika biso na maladie akufi na maladie ya ce qui est sûr akufi hein diagnostic ou pas akufi po na ebité na koloba maladie akufeli ba chaîne ebele mutu opesa kuma maladie oya pesi bo oya pesi on a quoi ajouter nene ba ko croire nango be ba ko elongolani donc c'est oeza nini ezake ndeko biso atiki biso to lele na kimia azaki mutu akimia eza te kande mutu so akufi bo babolamu na ye mais eza mutu so bolamu na ye ba acceptant eza mutu so bike ye pe ndo so la jamais azaki mutu matata mais Mélodie na tika lo kena problème na mutu te na tika azaka mungo moko ya si ata zo silika mungo maka mungo mukie donc ezaki façon na eto lele na ndenge ya kimi nga na osenga na ba chaîne o nyoso bande kunanga pardon
pardon tolela ye na kimia tolo na difficulté ebembe eza sur place awa te place aza kuna mwana mpe aza mosika toyebi te oyo bazosubir kuna kote ya kufelaki toyebi te internet eza yango moto surtout donc akosimba telefone akoti atali nyonso to ezoleka donc dans un clé de okozwa information ya 1000 personnes ya combien de personnes alors toyeba kotransmettre bainformation oyo eza vrai et digne à son nom. Donc c'est ça. Merci beaucoup, Mr. Gini. Mike la Duchesse Alobi, artiste comédien bazoya vraiment belité parce que Nicole ou Mélodie a été en circulation dans le monde de théâtre pendant 10 ans. Et le Koana Alobi était que est-ce qu'ils ont bien ou ils ont mal bien? Bon, par là na habité na landi PM émission ngoté, mais ngayo na beti souvenir il y a plus de 10 ans et misenga ma misu. Souvenir ezala te fo bon nakotia malba mingi te wana parce que oui quand makoko comment baluka o la chasse à lobby ça n'engage que lui donc c'est ça. Merci beaucoup Mr. Jinoko pesa na artiste comédien nyoso o barolondo partout dans le monde entier pe o baza sur place na Kinshasa na biso nakosenga bango na matanga auto saka uni to landa ba bilobela te ba émotion ezala différent. Mutu mususu ndeti Mike la Chess musu émotion na ele kibongo parce que ça mutu avanda pe na mélodie basala ne ba film ngaso na joie ba film na mélodie za grâce à la Duchesse na Hans donc ce qui le loi ekolo ba na télévision mutu so ka ko se contrôler te ba tenir hier rigueur te mais aza mutu akobeta pe soit liba ko soit émotion na yango wala mais to landira makamwa na mikete s'il vous plaît to honorer mélodie to zo ki peta ko vana ete peut-être pe ndenga vanda musika so to bondo zo tata ko benga ki na téléphone et musenga fortifier pe azonga Kinshasa to sala ba film to comme ba chaîne ya YouTube nani yango penia mususu déjà parce que musa benga ka même sous mélodie ba musu baza mo ba benga ka mais la plupart musu à 80% 90% to zo ta wana te voir même sous numéro ni plein téléphone musu peut-être pe zala ki susu te to se demande même pas. Alors na liwana to kelenda ki ba ki ne so ba finga ki bazon se wende peso passe et azaki envie oka ki passionnate pourquoi parce que ça muto a sala ki pe n'époque na ye et aussi da comme film o ki était pourquoi so mona ke to ngoluka ye peta comme na braza comme na boy siko susi ko zoka pa ba finga muso asali bazon si wende susi ezio wana to tika ba banalité wana to lela na kimia pardon on senga ba comédien nyoso tu yango wana to lela vraiment na kimia. Merci beaucoup to lela. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL,